Mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na monganga spirituel émission kitoko oyo ezalaka édifiant oyo eteyaka pe elakisaka peuple de Dieu lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Lelo toyeli bino lisolo moko oyo nalobaka na bino chaque fois na ebandeli bémission na nga oyo nalobaka ke lisolo ekozala pasi na ba oyo bakoyaka na kati ya mbeba ya makambo ya bongo ekosala esengo na ba oyo bazali komona vie normale ke soki motu aza na mikakatano ya songolo pakala soki likambo ya boye ekomeli ye ezali normal mpona bango. Bayimboka ezali ya bino monganga spirituel papa Yedidiba na kati ya résumé ya moke awa naza na émission pe lisolo moko ya ndeko moko ya mwasi azali ndundu. So tobengi ndundu elakisi albinos. Albinos ezali po ya bato nde babimaka na mokili ya Tata Nzambe abotami moto mwindu mondele tout console mais azali ndundu. Abotami na kati ya famille moko quelconque. Baka ya boye pareil mingi mingi ekomaka soit obotami na libota ya bato moko bazali ba chrétien te soit obotami na kati ya libota bato bazali ba chrétien mais na motema na bango balingi yo kaka te. Yango bomonaka nga mingi mingi monganga spirituel na banyolaka masolo na ngai nalakisaka bato ba inconvénient na ba convénient ya makambo. Makambo ebele eza établi na kati ya mokili ya Tata Nzambe ezali lolenge ebele. Bayimboka mosusu bamonaka yango normal obotami boza peut-être 4 5 ba fille ou bien boza na garçon moko mais soit na bino basi moko abimi azali po moko na bino te mais ole olinga ndeko no wana otie kaka motema mabe moko boye na kati ya moninga. Awa lelo na kotalisa bino masolo ezali mibale me ekokende na nzela moko. Ezali mpe na kati ya lisolo wana mwana moko abotamaki na bandeko na ye. Ye abotami na tata mais papa abotaki ye azalaki na kelasi. Et après papa wana akei kobala asali vie na ye. Mwana mobali akendeki mpe na mama na ye kosala pe vie na ye kote ya bomama. Ndenge ezalaka na vie moto nyonso soki akoli alingaka ye ba source na fiefte na ye epai ye abotama epai ye ya bimela. Madusu na ye ezali wapi epai nini masuba na ye ezaleli. Nalobaka na bino mingi mingi na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na monganga spirituel tokotolo na bango awa na ya kobeta rien que la vérité sur la vérité na makambo elekaka na mokili ya Tata Nzambe. Toya komanyola te lisolo moko ezali fondé te toya kobeta makambo ezali ba réalité ya vie pe biso ba minganga spirituel oyo to viva yango to mona yango pe komela bato mosusu tozaka na bango esika moko tomona ndenge bazo conduire ye pote ye abotami soit na tata me na libumu wana azali mwana ya tata me mama na bango pe aboti me ye balingi ye te. Omwa bato mosusu batunaka yo ozali cousin na bango to ozali nani na bango. C'est la même chose na lisi to lelo naza komanyola mwana mwasi babotami misato. Mama aboti misatu mibale babotami poso mosusu ye abotami ndundu. Papa akufaka te papa akufi batika na mama na bango bayaki mike bakoli mais mama ye moko nanu na kobokola bango parce que les deux autres là ils étaient très belles trop même. Mama lingaki plus kaka bango wana mais oya ndundu mama lingaki ete azali kolakisa ye penza bolingo mingi te. Il y avait des fois même aza kobenga na ye azotika ye libanda les gens voyaient. Heureusement bazalaki bana oyo famille babotami epai oyo wapi bakoleli tata akufi na atikeli bango ndako mutu moko ayeki kotungisa bango aza te. Mama mpe atikalaki na bango na ndenge mama mpe ayeki kozwa mobali mosusu na nsima na bango me abotaki na mobali wana te. Mama mpe akei atiki bango bakoli misatu wana tata oyo azalaki likango mama na bango alongwaki wana me il venait souvent kopesa bango
moi quelque chose. Bayimboka na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Kongo ekambami na mongongo spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango. Awa nalobaka na bino rien que la vérité sur la vérité. Bandeko bokota ebele ebele bosabone po te bokoka kozangaka ba émission te mpe bozangaka balisitwale te. Balisitwale oyo nabetaka ezali édifiant, ezali kolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Mokili ya Tata Nzambe etondi masumu, etondi makambo ebele oyo ezali kosala ke bayimboka ebele bazali kobunga makambo ebele awa na moi oyo ya Tata Nzambe koyeba lolenge kani okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Koyika mpiko mpe kosala makambo ezali kitoko oyo ezali édifiant kolakisa peuple de Dieu ke ngai nazali, je m'excuse, tala likambo songolo pakala ekomeli ngai, tala likambo songolo pakala ekomeli songolo pakala. Yango tobengaka yango tosolola yango meme na kati ya bacommentaire, meme na kati ya kobenga biso, meme na kati ya kokoma kotiaka mpe chape po te chaîne na bino eyela bino masolo kitoko. Oyo ekambami na humble serviteur Papa Edi Diba. Bayimboka bozalaka na motema malamu ya kokutana na mikakatano mbayaka ya boye boyebaka lolenge nini ya kosurpase yango. Nalasiri na ebande nalobi na kobeta masapo mibale nazobanda na mwana ya ndundu apres nazokende kosilisa na ndeko oyo abotamaki na tata akoli na kati ya libota oyo papa akende kobala mwasi mosusu me ere ya koli ifaka rejoindre tata na ye. Lisolo ya ndundu esali pasi mpe mawa kolela. Mwana ya mwasi ya ndundu ere abengi biso esali biso pasi topesi ba conseil comme tolobaka ezalaka esika moto faya kotubela po te azwa solution. Dans les jours à venir Ediba TV nzamba akotia biso loboko po te tokozala mpe ba ONG oyo kozala baka ya bongo comme tozali libanda na Afrique du Sud tokobanda na mwa moke awa mosusu tokotinda mpe bakambi mosusu na Kisasa po te bamemaka bana wana batiaka bango ata na ONG ya mama Shela Mwanda oyo na Pasteur Stani po te bana wana bazanga esika ya kolala te. Pona minute oyo bandeko ne bazali kobengana ye lokola mbwa baza kolinga meme pa kosentir ye mpona nini ye abotami ndundu. Mwana mwasi alobi ke kokola na ye akoli kaka na vie ya pasi moto alingaka ezalaka tata na bango papa na bango akei atiki bango trop mike, il se rappelle plus mais bazalaki mike makasi. Ye azali lokola troisième nani na milieu donc le premier mwana mwasi ya liboso azali ya mibale mwana ntuka pa azali bango nyonso bakomi bilenge basi. Baza kofinga ye pa bandeko na basi ke ye nde azali ndoki ye nde aza kokanga bote na bango baza nango me bakovanda na mibali te me tokotalisa spirituellement comme bino bolingi ye te. Nzambe mpe azalaka juste, nzambe atikalaka kozala injuste te. Mwana bandeko na basi mibale naza na bafoto na bango baza basi kitoko me baza kozwa mibali oyo ezakaka basakani na bango batiki bango ale retour ezokoya pa na ye mama kuta aza koloba na biso aza kolinga yo te mpo oyo ozalaki mwana na ye te mama akendaki kolokota yo mais elle m'a envoyé même des photos que elle bazalaki mikie. Chers spectateurs, c'est absolument ça la capacité balandi oyo chaîne oyo na bokebi mpe na bwanya awa na yaka nde komanyola po te mwana nyonso ayebake eloko ya boyi soki mpa na bino bozali kosala yango na ndeko moko bobotama libumu moko botika malédiction elandaka botika botika. Adage moko elobama nyonso efutamaka kaka arose eloko moko ebungaka nzela eza te. Soki olonaki nguba okobuka nguba jamais okolona masango po yokende kobimisa bambinzo non. Soki olonaki nani masango jamais okende kobimisa haricot te okobimisa kaka oyo olonaki. Tala mokili ya Tata Nzambe ndenge etondi na makambo nango ebele. Bayi mosusu babotamaka oyo bazalaka bana
papa botaka ye avant mariage, papa botaka ye na incident peut-être ya jeunesse, mwana ke koévolue quelque part, après mwana koli akomi kotungisa epai ya butaki, baparent balakisi tata no azalaka songolo pakala vandaka na adresse boye, mwana akei kuna mama wana konyokola mwana wana lokola likambo mosusu, lokola mwana wana ye koluka ke mama na ye aya kozonga na libala. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Pourquoi songer ça? Pourquoi kokanisa na lobongo? Pourquoi? Malgré tout na biso no ba programme minene ezali koya août septembre, bokomona tokobanda koyamba bato na baka ya baka, me tokozala na façon oyo tokoyeba ndenge nini ya komanyola yango mpe kosilisa yango. Yango nazo prévenir bino yo moto olandaka chaîne oyo, koezitaka te, tinda ba émission na yo mpo te tokabula yango, tinda masolo na yo tokotanga nkombo na yo te, tokobeta lisolo mpo elendisa peuple de Dieu. Awa ezali chaîne ezali kolendisa peuple de Dieu, ezali te mpo toloba likambo moko oyo ezali kotala ke mabina moko eza na kati ya mboka esali bon. Non, là c'est déjà c'est la politique. Malgré toujours de chaîne, on sait comment on peut manager ça dans les jours à venir. Mwana oyo ya ndundu amoni pasi bandeko, amoni pasi. Quand je parlais avec elle na kati ya vidéo call nayokaki mawa, alobi monganga spirituel namoni pasi. Donc na minute oyo toza kobeta lisolo mpo lelo tozwi mwa baintervention sur bato keke oyo tobengaki mpo bakoka kointervenir dossier na ye, bakoka kozwa ye nanu momentalement, batia ye na mwa ONG moko quelque part, ezali mpe kobomba bana oyo tobengaka baplace ebomba baorphelin, azali nanu kovanda mpo bato moko boya bomba bananu wana mpo toluka solution na l'état. Mais comme l'état ça saisir dossier yango, nous allons voir que d'ici avant fin du mois bakoka koluka moyen po bango baboyi catégoriquement kolala ndako moko na ye. Alors comme ndako ezali monene, baza na balocataire, babimisa ata locataire moko na nsima mpo baluka moyen mwana mwasi wana azonga pa na bango, ata kozonga na sanza oyo te, mais locataire azwa nano préavis. Tala niveau ya motema mabe, mais baza koyeba te ke lelo échec na bango ya kibomwasi kitoko na bango wana bakozwa mobali te, parce que la fille le nez a déjà 35 ans, ye ndundu aza na 32 ans, leki na bango ana 28 ans. Mais ndundu wana na ete azaleli alobi aza na bato balukaka ye, mais comme azali moto akangami na losambo, ali na kati ya vie ya chrétienne, ali na bonzambe na kati na ye, alingi koteka nano virginité na ye te, alingi azala sembo, azala kimia, ayeba alobi na ngai na kobala. Nzambe azali nzambe banetiki, ezali nalobaka na bino ke bokonfesaka toujours malobo kitoko na vie na yo, même na vie ya bana na yo. Tu ne peux pas confesser les sales histoires en parlant à tes enfants que yo oza mayele te, yo okozwa te, yo non, yo kopesa limite na vie ya bato te. Yo zanani yo bimisaki nga na mokili. Oui, tu es mon papa biologique, tu es ma mère biologique, mais yikola. Nous aussi on faisait les erreurs quand on était les profanes, mais quand on avait compris, yango tozo kozongisa monoso comprendre que epai mokili ezali kokende, ezali na tango kozongisa makanisi. Nous on avait grandi comme ça, on nous tapait, on nous fouettait. Oui, peut-être vous ne comprenez pas, mais ma bana na yo na structure oyo mokili ezali kotambola. Oui, nous sommes des bantous. Tu peux faire un petit bâtard, mais ezala accepter que tu banzete kubeta mwana nzeta fufu okoloba na mwana maloba mabe, alobi mama na bango oya bota ye pe ya son âme azali koloba ne kaka maloba mabe. Alobi nga so natunaki abi à ce moment là nazali kaka koprie, kosambela yango na ye kotalisa yo ndeko na kati émission tolobi tosolola yango. Yo moto mesana koloba na ndeko no abotama ndundu mabe, yo moto monaka ndeko na yo ya ndundu nkele, yo moto oyokaka ye bien te, ndeko change kobanda lelo. Nzambe akomona, nzambe akopambola yo, surtout soki olandi émission na ngai Diba TV. Bandeko nyonso bakolanda émission oyo na mokolo lelo
partage yango na moto nyonso abotami na ndeko ya ntuntu mpe akozwa lipamboli. Ezalaki ya liboso ya bino na tonga toyebisa bino na mokolo ya lelo lisolo ya mondeko oyo ya ndundu oyo bazali konéglige mpe bandeko na ye mpe bandeko na ye baza koyeba te ke blocage na bango euti mpo bazali konéglige ndeko na bango. Bayimboka toke na lombango na deuxième histoire na biso oyo ndeko mobali abotami na tata lokola mwana oyo tobengaka ya makangu l'enfant bâtard. Me nazongisaka bato ebele na vie oyo nalobaka ke ere tobotamaka ezalaka examen tosalaka te. Baboti nde babotaka biso biso toponaka te na otokobeta lisolo yango dernièrement toponaka te bafamille ya kokende kobotama ofo nabotama na famille ya Dambomboli oyo nabotama na famille ya Sule Kauka oyo nabotama na famille ya moto Songolo Pakala. Non, tobotamaka parce que ezali loi ya nature, ezali ndenge mystère ya Nzambe esalama ke yo kobotama na motu wana okopene boye okoleka place boye soki mpe ozwi spiritualité na yo mpe otambusi yango mabe okende kokutana mpe na mikakatano Songolo Pakala. Mais soki ozwi bomoto na yo na spiritualité na otambusi yango malamu okozwa lipamboli. Tomona mingi mwana oyo abotamaki na tata, bana oyo babotamaki na ndako oyo badoraki lokola baangelu me bazwi nzela te, me oyo baza kobwaka oyo baza kolalisa na garage oyo baza kotiela biloko pembeni moko na bambwa. Parce que moi j'ai vu ça, bapesi sani oyo baza kotiela mbwa na bango bazwaka le même sani wana basukoli yango bapesi mwana na biloko mpo azali mwana ya tata wana abotami na mwasi oyo avant son mariage. Mama na bite nandimi comme ye na ye nandimi me avandaka kuna. Donc ye akotaka na salon wana te. Vaut mieux kutu ba domestique bakokota na salon wana me ye akokota te mpo azali mwana makangu mpo papa mwana ndenge aye ye mission aye koboma mwasi wana mpo mama nazonga na libala okotala mpe bomwana yango ayebi mission yango aza na âge de 20 ans déjà ou bien 25 ans. Bongo mama na ye wana aza kozela yo ou soit mama mpe ya mwana mwasi akufa na ye sikoyo koyina mwana bato na likambo nini. Vaut mieux kutu ya ndima na ye ata domestique azala ata camarade ya moto moko azaka libanda me mwana wana neva mwana wana na ndako wana te mwana wana aza diabo. Surtout soki mosala tata na bango meko fede mwa mokena aye omoni mwana na mission ayaki nango tala lelo mosala na ekufi tala lelo boye tala makambo ebele bandeko napesaka conseil mpe napetaka sete tozalaka influence na basi na biso mingi te et surtout soki oyebi mwasi no azali moto oyo alobaka azwa koloba makambo mosusu soit eza na nzela te soit ezali mpona koyo moko soki ovandi na baninga meme ya mosala bakobiso te ce que ta femme fait ce n'est pas normal, il faut pas le suivre ou bien sala boye sala boye. Peut-être mwana wana ye ou bien tata memi mwana wana comme oyo mike baza na ba 15 ans 16 ans bakola bayeba ke ils ont leur frère souci modèle ta mosusu ezalaka yango wana bayeba kaka ils ont leur frère wana peut-être lobi on sait jamais ngai nalobaka na bato ebele oyo bakanisaka peut-être so akomi na Amérique ou bien aza na Australie ou bien soki aza wapi moto atikali na Congo ya bungi. Non, bamboka nyonso na kotanga eza bamboka davantage mais ezalaka mpe kobonga te. Lipamboli mpe mosusu mpe ezalaka te mpo ke Canada okomi na lipamboli. Non, balipamboli mosusu mpe wana eza balipamboli te mosusu ezalaka baopportunité mais ntango mosusu yo oza quelque part bo opportunité ezomona te mais ntango mosusu koya na yo te koya na bana na yo yango nayebisaka peuple de Dieu bolandaka nga na kati Diba TV boko comprendre makambo nganga spirituel nali koloba yali profond. Je m'excuse, yali très profond biloko mosusu bato bakomprendaka yango te alo mpona kocomprendre mokili oyo ya tata Nzambe eza na bamakambo ebele. Moi j'ai connu un frère aussi akufa na mboko abotama na bajaka bafamille moko quelconque abongo azaki mpe jeune moko asouffrir trop
mais aboti atiki bana. Mais lelo oyo nga naza na expérience moko na kati ya bana natiki mwana moko azotanga na mboko asasilisi mpe azwi mosala monene. Donc ye mpe azali lipomboli ya tata na ye ya kombo ya tata wana, malgré tout il est parti. Mais baye oyo batikalaki oyo banyokolaka ye peut-être liwa na ye mpe ewuti kaka na nzela bandeko na wana okoyeba te. Parce que azali garçon moko azali mpe na baetoile ebele, azali na baopportunité ebele na kati ya mboko. Mais il est parti sitôt mpe ya sona. Nasilelaka butu moi mwana ya mwasi wana bana wana bapambolama, bana wana bamonisa elongi ya tata na bango. C'est ça que nous voulons dans la vie de la spiritualité. C'est ça que nous voulons. Que bato bayikola bayekola koyeba ko changer comportement na bango. Tu peux vivre au-delà de où? On peut t'appeler, mon frère, je manque quelque chose peut-être. Tu peux m'aider. Ezalaka temps. Ezali nango kaka temps. Temps. Attends, tu as un musicien profane, mais on a quand même des oreilles qui passent. De quoi koyemba fali. Ezali temps. On peut donner toujours temps au temps. Chaîne nanga Ediba TV, toto pe sango pétan. Et le bandit na 1. De l'eau zana ba 1000 kingandi. De lobby peut tokotanga 200 000. Lobby peut tokotanga 300 000, 400 000. Et ça qui cité ba oyo ba si ba komi place wana. Ba si mi pe magite. Et ça kaka lokola motu pa yemba ke ba oyo de loyo ba komi ba moupe. Obe ba sala ki magie pour ba komi ba moupe. Non. Tout le monde peut faire des exploits de là de sa venue, de là où il vient, de là que Dieu peut le visiter de toute façon. Dieu, s'il voulait t'élever, okozala mwana makambo, ozala mwana abimi na kati bato basalaki mariage, il va t'élever. Akotombola yo na tango na yo, akopesa yo force na dignité na tango na yo. Nalobaka na bino mingi na kati ya Ediba TV mwana Kongo ekangami na munganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango. Awa na ya akoteya pe kolakisa kolendisa peuple de oyo arateki mateya na ye tangu pasteur, prophète, docteur, évêque azali koteya na kati etonga, peut-être azalaki un peu distrait animbaki mwa moke me na kati ya Ediba TV okoki koturer le son baka wana ndenge bozwa konéglige grand frère na bino, ndenge bozwa konéglige grande sœur na bino oyo papa bino abotaka avant ayaki na ye, ndenge bozwa kosala ye awa na kati ya Ediba TV ekoki koteya yo ochange mpe okomi mpe kolinga ye. Okomona mpe ntango mosusu nde bonégligaka ye, mais lelo grand frère yango bien grande sœur yango mpe aza na vie na ye ata ya bozwi mingi te, mais il a sa vie, il a sa vie, il fait sa vie. Aliaka, il a ses enfants, il fait sa continuité. Peut-être na sima ya continuité ne wana akozala kutu heureux koleka bino bato oyo bobotamaki na kati ya biologie, na kati ya mariage. Peut-être bozalaki na kati ya incarnation diabolique, soit ya tata wana ou bien ya mama wana oyo balakisaki bino bonzambe te, mais oyo ayebaki ke ngai nazali na ngai bazolinga ngai te, tikala landa na ngai bozoyeba te ye bazoya kaka po adiembela mwa moke boza kopushi bokobengana ye melobi nzambe atalaka bato ye moko mpe mwana yango akei olazaka na vi ya kibangi amelaka bangi masanga te azomela yango mpe te aza mpenza koyokaka kino amosantu Dieu peut le prendre lobi akomi président de la république. Mais voilà, grand frère na biso te o wapi o bonyokolaka bobengi grand frère, mais avec l'amour il va vous montrer toujours l'amour. Et puis ce que bana bakozala na soni ezalaki mpona kolakisa bino ke obotami na ndeko azali ndundu considéré, obotami na ndeko azali koka naza na lisolo wana considéré, obotami na ndeko azali aveugle ayokaka te considéré. Kokritike ete po na nsima yo oza kosala bakritike azomona te nzambe akomona. Obotami na ndeko papa na yo aye kobetolo lisolo là c'est ta sœur, c'est ta sœur aînée nabotaki ye
nabali mama na bino te, yokola na mama na bino te, yo koti na je ya mama na yo, mama no ezali nde zubwa. Baso basambelaka te, bamama oyo batya biso na berere, bamama oyo basalaki bakabula biso na bandeko na biso. Parceke bamama mpe misusu bakenda mabala, baya na bana na bango na kati ya mabala, me papa wana andimaka bango. Siko papa wana yela bandi kobota, jamais akotika koyesa bana nake non, oyo baza baseur na bino te, be bafrère na bino te. Donc ce sont des conseils, epe ezali balisi toile ya solo. Lelo oyo mwana oyo bango banéglijaka aza bien, amoto monene, aosala masolo na ye bien, il vit très bien, asenga bango pe te, kaka bango moko baza kotourne autour ya baerreur na bango. Ezalaki monganga spirituel na kati ya lisolo ya mokolo ya lelo ya koyebisa bato keno tozalaka différent te na barasi ya bato, tozalaka pe incrédible te na kolakisa baningaki ngai nabotami na tata na mama, yo komba ye na yo oza ntina te te. Vi biso twali baleki nzela, toyeba ntango na biso na ntango ya moto nyonso kokoka tokokende tokotika nyonso tokomona na se ya moi oyo. Napesi mbote na bayi nyonso balandaka chaîne oyo na bokebi mpe na bwanya. Napesi ndeko Sule Kauka bambote ebele epai azali na mosala monene azali kosala na kati Diba TV mwana Congo. Napesi mama Virginie Wassa, Claudine Tumba, leki na ngai Bui Fiston Kabwena, Davra Dadi Nitu 15 na mboka France, Simplice Umberembere, Mike Ngui Kalombo na kati ya Washington, Mama Shela Mwanda. Nzambe azala na bino, abatela bino pe abomba bino na makila ma Yesu Kristu na misala minene bozali kosala na kati ya Ediba TV. Kopartage chaîne oyo, korapporte moi quelque chose pote esala monganga spirituel malamu pote musala na bino, musala oyo ekindi kitoko mosika epesa biso pe makanisi mingi na mayele ya koya kosakola koloba lisusu mingi na kati ya Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission tosolola. Baimboka bozala toujours ensemble pote boya ebele bokabula biso ebele pe bokoma te, Nzambe alola akobosana te akopabola. Tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Je vous aime beaucoup. Bye bye.